Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pamboli nzambe po na mawa na ye. Na pamboli nzambe po na bolingo na ye. Nzambe oyo azobatela biso butu na moi. Tika ete kombo na ye ekumisama. Po aza oyo azali pe akozalaka libela na libela. Nzambe aza nzambe na mawa. Nzambe aza nzambe bolingo. Po yende azosala biso tozala. Bolingo na yende ezobatela biso. Bolingo na yende ezosala biso tozala lelo. Mawa na yende ezosala biso tozala lelo. Aza likolo na nyonso. Akotikala nzambe akobongwanaka te, akozalaka nzambe. Tika ete nzambe apambola ndeko moko akozwa occasion ya kolanda message oyo. Parce que Bible lobeke nzambe atindaki liloba na ye pe liloba na ye ekangolaki biso. Liloba na nzambe yango nde ekangolaka biso. Yango wana liloba na nzambe lobete moto akoki kobika kaka na bilei te, na lipa kaka te, kasi na liloba na ye. Malgré oui nzoto na biso eza na besoin ya kolia, nzoto na biso fo elata, nzoto na biso fo sala nyonso oyo kosala. Kasi ya motuya oyo ezali vraiment très très important na vie ya motu. Eza la parole de Dieu. Yango nde esalaka ke non milimo na biso ekola. Milimo na biso ezwa makasi. Po molimo na biso aliakaka fufu te, milimo na biso amelaka mai te, molimo na biso aliakaka biloko te ya basupu non. Ye aliakaka liloba na nzambe. Yango wana esalaka ye akola. Yango wana esalaka ke azwa maturité. Yango wana esalaka ke ayoka mongongo na nzambe. Parce que soki oza chrétien sans kotanga liloba na nzambe eza pasi mpo na yo okola na molimo. Yango wana na ba message na nga nalobaka toujours ke faut kotanga liloba na nzambe, faut kopesa temps na esprit na yo ayoka liloba na nzambe ba mateya mpo na esala ye akola, mpo na esala ye akola na molimo pe a comprendre makambo na nzambe. Parce que ceux tozaka chrétien ya okendaka église na dimanche tofungolaka Bible le jour ya dimanche et kosala biso tozala na relation profonde nzambe te. Kosala biso tozala na relation profonde nzambe te pona tofungolaka Bible le jour ya dimanche. Bajour wana misusu wana eza ya biso moko. Bajour wana yo nyonso elandi eza ya biso moko. Yesu kaka azaka mokolo ya dimanche. Wana eza malamu te. Wana eza malamu te. Alors tozobebisa vie spirituelle na biso. Tozobebisa vie spirituelle na biso. Et kosala biso vraiment tozala connecté na Saint-Esprit te. Tika ete nzambe apambola yo na moto oyo ayoki message oyo. Liloba na nzambe eza nyonso. Liloba na nzambe eza nyonso. Nzambe atikaki lola. Akiti na se na mabele. Pona kokufela ngai na yo. Pona kopesa ngai na yo bomoi. Yaya, mutu mosusu akoki kosala yango te. Mutu te akoki kosala yango. Kaka nzambe nde akoki kosala yango. Kaka Yesu Masiya nde akoki kosala yango. Yango wana tolinga nzambe koleka nyonso. Po nyonso oyo tozomona na moki ekoleka. Mutu akokufa biloko tu oyo ekoleka mokili ekoleka. Kasi liloba na nzambe ekolekaka jamais. Liloba na nzambe ekotikalaka jamais koleka. Po aza nzambe oyo azali pe akozalaka seko na seko. Liloba na nzambe elobi na Apocalypse 2. À partir ya premier verset na oloba yango na lingala nayebi ke ndeko moko kuna oyo aza na Bible akotanga pe ya comprendre pe na langue oyo ya aza à l'aise na yango. Liloba na nzambe elobi eke nayebi misala na yo. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Nzambe alobi nayebi misala na yo, pe travail na yo,
pe persévérance na yo nayebi ke osupportaka baméchant te mpe baoyo bazobengama bapotre osepelaka na misala na bango te mpo baotambola na kati ya lokuta bazoloba makambo oyo eza ya solo te oyo tobenga faux prophète bapasteur baprophète bato babimi nzambe abi nayebi kosupportaka na yo bango te mpe ozomona bango ke baza lokuta nayebi nyonso wana nzambe alobi nayebi misala na yo nayebi ke non oza na persévérance mpona makambo na ngai nzambe nayebi makambo na yo nyonso wana mpe otikali jamais korenie kombo na nga kowanga na nzambe nzambe aomona nyonso osaleli abi otikali jamais korenie ye otikali jamais koabandone mosala na ye mais eloko moko naza contre yo parce que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné, abandonné bolingo na yo ya liboso. Nayebi ke temps oyo bato tozo passer za temps moko ya pasi. Naloba yango toujours na message nanga, oui, eza temps moko vraiment, eza très très difficile surtout na biso ba chrétien. Po diable akombataka bana na ete. Yeba ke muto aza déjà na kati ya makamba mabe. Ozala conscient, ozala inconsciente, oyeba to yeba te. Soki oza dia na kati ya misala wana, diable akombata yo te. Diable akombata po yebi ke yo dia oza dia na kati na ya za besoin ta luka yo akombata yo non. Mais oyo akombataka eza ba chrétien oyo bandimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Oyo ka baza na étoile ya Nzambe. Okota na profondeur ya makambo ya Nzambe te. Oyo kaka baza na étoile. Ne diable alandaka bango, alukaka toujours akombattre bango parce que alingi aétouffer étoile wana po ayebi ke non soki étoile wana ngengi oko combattre ye. Po ye ndenge azana makambo ya ozwaka eza ya frappe ya kobeta ya moto ya kobeta ye parce que eza punition Nzambe apesa ye lokola ye alingaki abima mokonzi alingaki orgueil elataki abotola bokonzi na Nzambe ne Nzambe apesaki ye punition wana yo pardon eza te mpona yo yango wana ye pa azosala le tout possible akanga bachrétien baoyo baza na étoile baoyo baza na destinée baoyo baza na futur ya kitoko baoyo baza bato minene lobi bakobenga bato minene lobi nde ye azosala le tout possible akangakanga bato wana mpona vi na bango esuka kaka bongo nde bange baba useless vi na pamba bongo oresir te me obotamaki motu munene odomine na temps na yo osala makambo na ndenge Nzambe alingaki osala me bato ebele bareshira yango te mpona diable akombataki bango mpe bakomi mikolo toyebi ndenge misusu mpe basuka na misusu so bakenda toyebi te Nzambe kaka moto ayebi Nzambe alobi nayebi misala na je connais tes œuvres et ta persévérance nayebi nyonso yo lingaka te mutu baya kolobela o makambo ya mabe o kotyola kofinga misala mabe makambo non yo makambo ono olinga yango te osupportaka te bato basalaka makambo na Nzambe na injustice olinga yango te mpe olingaka te bato basakaka na kombo ya Nzambe Nzambe ayebi misala wana nyonso ayebi makambo wana nyonso tu oyo ozosala mpo na ye mpe otikala jamais kowanga na ye mais eloko moko aza contre yo que tu as abandonné ton premier amour alobi zonga Nzambe alobi zonga epai na ye mpe réponds-toi et réponds-toi sinon soki ose repentir te akolongola chandelier na yo akolongola yango na place akolongola chandelier na yo parce que biso nyonso
ndenge toye na se na moke toye kaka na but moko malgré nzambe apesi biso opportunité na biso mpe ça veut dire apesi yo liberté na yo sala makambo nyonso oyo omoni me yeba ke na se na mokili oza na but moko nanu ya ye nanu ya kosalela ye mpo un jour tokozonga esika oyo towuta ngana oyo towuta lifelo te toza image ya nzambe alors towuta na lola mpo satana asalaka motu te oyo asalaka na kaka desordre na desordre kopanda kobebisa c'est ça ke bible elobi aza moyibi abomaka abebisaka biloko wana aza nango misato oyo azotambola nango vengeance haine orgueil tout oyo nyonso biso toyebi yango wana oyo diable aza nango kasi nzambe alobi ete réponds-toi sinon te akolongola chandelier na yo na place na yango abe akolongola yango po ntango toye na moke toye mpona tosalela ye malgré toza na makambo oyo ya biso moko parce que toza bato il faut sala il faut bala il faut bota il faut zala mbongo il faut réjouir vie il faut zala l'aise il faut zala osala oyo lingi mais na kati nango Nzambe alobi malgré tosala makambo nyonso il faut to servir ye pe tolinga ye tolinga ye nanu totya ye moto na yambo ça veut dire na première place c'est ça sikoyo Nzambe alobi ke ayebi misala na biso tozosalela ye na ndenge solo mais siko comment ekomi na niveau ke tolongola bolingo wana to abandonner premier amour ça veut dire tozosalela ye na kati ya vérité te tozolinga bato bamona biso ke tosalelaka Nzambe mais en réalité na kati na biso bolingo na ye eza te to tozalaki na bolingo na ye liboso ntango tomonaki eno epa Nzambe Nzambe apesaka Nzambe akangolaka Nzambe asalaka bikamwa Nzambe asalelaka biso asalaka bikamwa na bato balandaka ye oui c'est vrai mais après avoir kokota na makambo ya Nzambe eloko nini esali ngai na yo tolongola bolingo wana mpona Nzambe tokomi komona makambo na Nzambe normal malgré na osalela Nzambe nalingi te ke non bato basaka na kombo na Nzambe nalingi te ke non bato bayelanga bavi ya kotyola kotonga nalingi yango te mais na kati na biso bolingo na Nzambe eza te tokomi lokola bafarisien oyo tolingi kaka bato bamona biso ke tosalelaka Nzambe mais en réalité na kati na biso dans nous toza na bolingo wana lisusu te tokomi komona makambo ya Nzambe normal alors epa na Nzambe makambo na ye bamona yango normal te mpo aza Nzambe faut totambola na kati na crainte na ye toobéir na ye na nyonso totya en pratique ya liloba na ye mpe tozwa ye lokola moninga te mpo aza Nzambe bamesanaka na Nzambe te bamesanaka na Nzambe te Nzambe alobi tozongisa bolingo na ye wana son premier amour ntango toyaki epai na ye tozalaki na zele ntango toyaki epai na ye tozalaki sho Yesu Masiya mpe Nzambe ntango amona biso bolingo ezalaki na kati tobandaki kowela intérêt ya Nzambe nanu liboso avant ya biso eya tolingaki totya Nzambe tobandaki kotya Nzambe na première position bolingo wana Nzambe amonaki zele wana bolingo wana moto Yesu nanu liboso avosala likambo na yo ozotya Yesu avant na voyager natie na Yesu avant nasala boye Yesu nanu liboso natuna na Nzambe Seigneur olobi nini mpo na likambo wana Nzambe alobi ayebi misala na yo ayebi yango mais oyo aza contre yo parce que abandonné bolingo na ye ya liboso abandonné yango ndenge ozalaki liboso oza lisusu bongo te ndenge obandaki kotambola na ye oza lisusu bongo te mais bato bamona ke non frère oyo sœur oyo aza kaka na chemin ya Nzambe
Pe bazopesa pe banzela oza privilège parce que ke obangaka nzambe ozotambola na krane na ye ozobéi na nzambe bato baomona parce que oyo elekaka na kati biso tomonaka te mais nzambe nde moto amonaka yango wana ye korapele ngai na yo tozongela bolingo na ye ya liboso bato mosusu baproblème nde ezongisi bango nsima basituation oyo azomona ezongisi ye nsima akomi kodute seigneur est-ce que vraiment nzambe ayokaka nga est-ce que vraiment pourquoi wana nyonso wana eza misala ya satana parce que diable akoluka toujours ke non yo osalela nzambe na vérité te atolingaka nzambe me akolinga asala le tout possible olanda yesu te na kimia nyonso akolinga yelo baproblème akolinga yelo badifficulté baniongo bafacture akolinga yelo baproblème ya bana to ya yo moko na ndenge nyonso oyo kaya komona ye lao nyonso wana mpona koarrete marche na yo na nzambe yango wana nzambe alobi tozongela bolingo na biso ya liboso tozongela premier amour parce que aza na besoin na biso aza na besoin ya ngai na yo aza na besoin ya ngai na yo baparent na biso tolingaka bango te po baza bariche to baza soki basongolo bango nde bapesaka biso nyonso non tolingaka baboti na biso po bango mpe bapesi biso vie bango moto abokoli biso bazala pauvre bazala riche tolingaka bango lolenge bazali jamais mwana moko natikala koyoka te mwana mwa bia nalingaka papa na nga te mama na nga te po baa bapauvre po balingaka ngai te to basombelaka ngai eloko boye te natikala koyoka yango te pourquoi tolingaka bango bongo sans condition po bango moto bapesi biso vie bango moto bapesi biso vie mama azala mabe papa azala mabe ata banyoko biso bana tolingaka bango po bango moto baparent na biso nzambe mpe aza na besoin tozala bongo na ye tolinga ye sans condition tolinga ye naturel tolinga ye sans condition po biso bakretien tokomi kolinga nzambe na condition nzambe soko pambolinga te natiki bible nzambe soko pambolinga te yesu soko pambolinga te olinga nzambe na bacondition tokomopesa bacondition yesu soko osalinga boye te nakosambela lisusu te soko opesi nga oyo te nakosalela lisusu te eza malamu te nzambe aza na besoin ya biloko wana te nzambe alingi tolinga ye sans condition po nyonso akopesa biso ye moto aza na nyonso tu oyo moto aza nango besoin nzambe aza nango soki richesse moto epesaka moto esengo me bato oyo baza bariche balelaka te po bato wana bamonaka mpasi soki oza richesse moto epesaka bato bomengo kimia me bato wana bakufaka te bamonaka baproblème te mpo bamonaka makambo na bango soki eza mpo na libala moto epesaka moto esengo me bamarie balelaka te me bato bakabwanaka te badivorce esalamaka te me yango wana te eza source ya bonheur na biso malgré eza bien malgré mbongo ya bien malgré richesse ya bien malgré libala ya bien malgré nyonso ya bien mpo toza na besoin yango me yango wana te eleka yesu nzambe aza na besoin bolingo na ye ezala ebakisama na biloko mosusu te likolo fo bolingo wana ezala pure clean ezala bolingo moko ya solo c'est ça que nzambe aza nango besoin mpo na ngai na yo alobi tozongela bolingo na ye ya liboso tosenga bolimbisi tobisa Seigneur limbisa biso tobandaki kokompare yo na biloko oyo ezanga ntina oyo koleka nango tobandaki kokompare yo na biloko wana parce que nzambe moto ayebi etaleli na biso makanisi na biso nini tokanisa ye moto ayebi yango mpe moto aza na interprétation nango parfois biloko mosusu biso tozosala toyebi te ke eza oyo nzambe moto ayebi tu wana yango wana aza na besoin te toraisonnaka makanisi wana tokompare ye te na biloko ya mokili
Ah, lokola nzambe nzambe bamiso babengaka lokola nzambe yango, bamiso mpe balobaka nzambe yango. Non, aza nzambe yango te. Azali le créateur. Ye nde asali likolo na se, ye nde asali oyo toomona nyonso eza ya ye. Eza ya ye, aza nzambe wana te. Aza nzambe oyo fo tobanga, aza nzambe oyo fo tobei, topesa ye attention na biso à 100%, topesa ye bolingo na biso à 100%. Po aza nzambe oyo aza très jaloux, akabolaka bolingo na ye na mutu mosusu te. Bato mosusu balinga basi na bango koleka nzambe, bato mosusu balinga mibali na bango koleka nzambe, bato mosusu balingaka bana na bango koleka nzambe, balinga biloko wana, biloko balinga yango koleka nzambe, bato mosusu balingi mbongo koleka nzambe, bato mosusu balingi biloko tu ya mokelengi ezala kaka ya ye. Toboyi te, nyonso wana nzambe abi tozwa yango, me eleka Yesu te, eleka nzambe te. Po nyonso ekoleka, me Yesu akolekaka te. Imagine toi yaya, nyonso ekoleka, me Yesu akoleka te. Aza éternellement mpe akotikalaka bongo. Sikoyo nga na yo soki tosalelaki nzambe na solo te, soki oyebisanga yaya, eske nzambe akolinga biso? Eske nzambe akolinga vraiment azwa biso? Po moto alingaka nde souffrance te, moto alingaka minyoko te, moto alingaka te bastress, moto alingaka kene azala esika bien. Soki oyebisanga banzela mosusu eza te, aka 2 chemins, Jésus-Christ na Satana. Soki osaleli nzambe na solo, oke na nzela na ye. Soki osaleli nzambe na solo te, oke na nzela. Po nzela mosusu eza te, po soki okate lola, nzela mosusu eza te, kaka lifelo nde moto okende. Eske toraisonnaka yango te? Eske tozwaka temps ya korefléchir yango? Ya kovanda voyebi ke non? Après avoir kogani nyonso oyo, soki natambwisi bomoi na nga malamu te, nakosuka wapi? Biloko wana fo yelaka biso na kati ya esprit. Soki ndeko yo raisonnaka yango, tika te nzambe apambola mpe na korassure ke oza na bon chemin. Po soki likanisi wana de ekomi koya deya kati na yo, ça veut dire nzambe aza na besoin otala nzela na bien, oza na bon chemin. Nzambe aza na besoin focaliser nango, po aza na besoin ke lifelo te. Mais soki oraisonnaka yango te, ozomona ke non vie tosepela boye 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 boye, c'est bien. Mais après avoir kosepela nyonso wana, obungisi bomoi na yo, omoni te ke non oke na perte. Mais nzambe alingi te ke toke na perte. Nzambe alingi tokende na perte te, po asala biso po la perte te, asala biso na but moko ya ye. Pe après avoir kosalela ye, pe akorécompenser biso. Quel beau maître! Ye aza beau maître, aza nzambe oyo, aza lokola mutu nyonso te. Akozalaka pe lokola mutu te, po aza nzambe. O aza na bonzambe na ndenge na ye, na bonzambe na ye. Posana ezake, tozongela bolingo na ye ya liposo. Azosenga ngo po eza ya ye, eza ya mutu mosusu te. Po bango wana baopesa biso pema te, bango wana mutu baosala biso tozala te, ye mutu aosala biso tozala. Alors topesa ye biloko na ye po eza ya ye. Eza ya bango te, eza ya oyo te toomona, eza ya Satana te, eza ya oyo te nalinga oko te, eza ya nzambe. Alors eza droit na ye, fo topesa ye yango. Aza na besoin totalela ye na moment pasi, totalela ye. Aza na besoin tozala na calme, ndenge alobi tozala na calme, ye akokombattre mpo na biso na bamoment ya difficulté, na moment ya joie mpe tozalaka na ye, na moment ya pasi tozalaka na ye. Tozalaka na ye. Baparent bayebi bana oyo bagataka bango mingi bakomaka batetu, mpe babangaka lisusu batosaka baboti te. Mais bana oyo bamemaka bango na discipline, oui nazopesa yo parce que eza droit na yo, mais nazolakisa chemin ya malamu. Bana wana bakolaka bien na respect,
na kimia nyonso bapara base dérangeaka mingi te na bana wana. Mais bano bagataka trop balingi babondelaka ye bana na bazalaka batetu biso toyebi ndenge bana yango bazalaka. Alors nzambe aza nzambe te agataka bana te, aza nzambe azopesa formation na ye, azolakisa nzela na ye mpe apamboli yo. Mais formation apesi yo mpo alakisa vi ndenge nini ezalaka, alakisa makambo ndenge nini ezalaka. Po ye nde ayebi, biso toyebi te, ata toyebi te, po ye nde ayebi. Nzambe abi soki boprofetizaka moke, soki boteyaka moke, biloko nyonso oyo bozala yango moke, ça veut dire toyebi te, toza na besoin na ye, po ye nde akoka, ye nde aza na nyonso. Yango wana aye koyebisa ngai na yo, tozongela bolingo na ye ya liboso. Bolingo wana zelu wana tozalaki nango dès le premier jour, dès le premier jour toyambaki Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na biso. Tobanda kolinga toujours kokende koteya. Ndeko soki aza na problème okolinga yo kolendisa ye na bolingo, avec beaucoup d'amour. Et na côté okosala boye te na bolingo avec beaucoup d'amour. Ko soutenir ye, ko aider ye. C'est ça. Kosunga muninga malgré kosunga ya 100% te poza mutu. Mais na oyo komemela e contribution wana ekosala esengo. Biloko wana ko participer na makambo nzambe malgré oza nango, malgré pe bamisusu baoleka baza na kati ya makambo wana deja. Mais kati na ye nzambe azalaka susu te. Nzambe asalongwa akomo osala nka bon nasala kaka tosala kaka. Mais en dedans de lui, na kati na ye, bolingo nzambe anisila. Tokomo nzambe normal, tokomo mona normal, relation ezali susu te. Makanisi wana pona nzambe ya malamu ezali susu te. Ya kozwa tona yo moko nano s'enfermer na luka Yesu wana nga moko. Tozala ngo susu te. Tokomo privilégier ka biloko na biso. Nayebi que dimanche prière eza, vendredi, samedi, mercredi, ça dépend ba programme église na bino. Na okende. Loko ape baton ekomi ka en ligne, na olandaka na ligne. Nyonso wana nzambe aza na besoin tozongela bolingo na ye. Na temps diable a multiplié péché ekomi na to moko na yebi te, ekomi likolo. Ekomi péché, ekomi bato bakomosaka na péché. Péché bato normal. Aza alors eza eloko moko très très dangereux. Bayebi makambo osala. Bayebi ndenge nini mutu azali. Bayebi projet ya nzambe pona mutu. Yango wana baosala le tout possible arrêter mutu. Arrêter projet wana na kati ya mutu. Proposer biloko ezongenga. O eza ya fake. O eza na eloko te proposer babizwa. Loko mutu alingaka biloko ezongenga nde pa alandi. Suka diaba obenda yo pona a récupérer biloko nzamba pesa ya na kati na ya valeur o eko expira kate. C'est ça misala na bango yango wana. Mais nzamba aza na besoin tozongela na bolingo na ye. Po nzamba lingaka te bato balinga ye na intérêt. Aosala te. Po mutu moko te alingaka ba utiliser ye. Non. Ndenge ozana yaya, est-ce que olingaka mutu a utiliser yo? Olingaka te. Mutu mo aya kaka na vie na yo po na intérêt, obwakisa ye, olingi te obenga na ye. Po yebi ke alingi yo na bolingo ya solo te. Aye po na eloko mo songolo. Yango wana bato mi balingaka yango te. Nzambe pe alingaka yango te. Alingi tolinga ye naturellement, topesa ye bolingo naturellement. Le reste akopesa biso. Po asa nzambe asalaka na ndenge na ye. Asalaka na ta na ye. Mais bolingo na ye topesa yango epai ya bato mosusu te. Tolongola yango te. Po tolongoli yango. Topesa yango banani. Topesa yango banani ba misusu omona makambo mikolo na ana tante
na na temps ya makambo na nga yango wana moto ekosauve yo te, yango wana moto ekoti na lola te. Balobi te kosala makambo te, wi toya bato fo kosala, mais topesa yango place ya Nzambe te, topesa yango place ya Nzambe te. Po Nzambe aza original, oyo nyonso tozosala ekoleka nango. Un jour tokoleka na jugement. Nzambe akotuna biso na temps oyo apesaki biso, na bane oyo apesaki biso, bajour mikolo nyonso oyo apesaki biso na sina tosalelaki yango nini, tokorende compte liboso na ye. Ebaki tokoleka na ye bakobimisela tokobimisela biso liste tout babimiso livre na yo sikoyo yaka Nzambe yaka na otala osalaki nini na bato nyonso napesaki yo. Nzambe akotuna nga na yo, soki osalaki bien bakotiki kaka ok après bakopesa yo esika oyo yo ozo deserve, ozo mérite. Mais soki nga na yo totambolaki mabe, place ekozala api na moto. Mais Nzambe aza na besoin nango te, aza na besoin nga na yo tosuka na moto te, nga na yo tozonga esika touta na lola. Po kuna nde moto touta kuna, touta na lola, touta na mosusu, touta epa na ye po toza image na ye. Nous sommes créés dans l'image de Dieu, toza créé na image ya Nzambe. Yango na Nzambe aza na besoin totalela ye, topesa basusi na biso epai na ye. Yango lobeke non boye epai na nga ba oyo baza na mikumba, mpe nga Nzambe nakopesa bino repos. Repos ya solo eza epai Yesu Masia, repos ya solo eza kaka epai ya Jésus Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Po ye nde afuta nyongo ya motuya po ngai na yo tozala lelo oyo tozali. Po na temps ya kala Nzambe azalaki soki osali mabe afrape abeti abomi. Mais depuis Jésus Christ asopa makila na ye, ye na ekulusu ekalma kanda ya Nzambe. Yango Nzambe Jésus Christ abiki no Père limbisa bango po bayebi te makambo bazosala, bayebi te makambo bazosala. Repentance est très important pour na biso ba chrétien. Yango Nzambe alobi ke no tozonga na se ya makolo na ye, tosenga Nzambe bolimbisi, toyebisa Nzambe topesaki, to privilégiaki makambo oyo ya mokili, topesaki yango na esika biloko ya mokili, to privilégiaki yango, totiaki yango liboso na yo. Nzambe aza na posa ya biloko wana ezala liboso na biso te, tolongola yango, tolongola bapusa wana, totia ye liboso. Ye nde akosala biso to réussir mena ye, tolonga na nyonso na ye elongo. Aza na besoin totambola na ye elongo, totia ye liboso. Po ye nde asalaka biso tozala, ye nde moto asalaka biso topema, ye moto azosala biso to vivre. Eza ye kaka Yesu, moto mosusu aza te. Bolingo na Nzambe eumela na kati na bavi na biso. Tika ete Nzambe asunga biso totia liloba na ye na misala, tozongisa premier amour wana oyo tolongolaki na kati ya mitema na biso, oyo tolongolaki yango na kati ya baame na biso. Tika ete molimo na Nzambe asunga biso tozongela bolingo wana ya liboso, tozongela parce que Nzambe alobi ayebi projet oyo asala pona biso eza projet ya bonheur et non de malheur. Projet oyo aza nango pona bana na biso, pona ba famille na biso, pona ngai na yo, eza projet ya malamu ya mabe te. Yango wana diable akosala nyonso, azosala nyonso, akosala nyonso to pona kosala biso bénéficier na plan ya Nzambe te, to bénéficier na biloko wana ya bonheur te oyo Nzambe apopera pona biso to bénéficier nango te. Yango na ngai na il faut to kick ye out, il faut to chasser, to yebisa satana koya kaka lisusu te na ba idée na yo na ba vie na biso, parce que vie na biso eza ya Yesu à 100%, eza ya ye kaka Yesu kaka mosusu te, mutu te eloko te.
bolingo na nzambe eva na kati na biso. Tika ete nzambe apambola ndeko oyo akotombela message oyo. Nzambe apambola ye, butu na ye ezala malamu, journée na ezala malamu, bikolo na ezala malamu, ndako na ezala malamu, mosala na nzambe ezala malamu. Nzambe apambola ye, apambola ye, apenir ye na kombo na Yesu.